Nga na baki déjà na côté na université ya Kara. A côté qui na université ya Kara, a côté ka la kolobate, boko mone pe na vidéo zo sala matalana ta zo la sa ba publicité. Yango na tuna kabino chaque fois. Est-ce que possible au mona mi pende ya Belvi? Nenge pasteur azo wela ba tableau na yo. Pour le beau papa kuluto tuti bordi, wana za bordi, te adus wana za bordi. Ba scénariste mususu a tiel muninga na film. Tia muninga à l'aise. O tia mal à l'aise te. Tikela muninga sakana na l'air de jeu. Bandeko ba yaka kolobake. Belvinde mutamatalana, Belvinde za muto ya bolingote. Belvia sala nini akabela bino ba reine ye. Obondimake. Azali mutu malamu. Yango moni bandeko na biso ya ngambu wana bakokaki te bagangi balobi Belvi alkangi komi kosomba batu na bafilme na ye Belvi ninga za wana abebisi cinéma Belvi bona boye nyonso twana mpona nini po basentir mosala ya mwana mwasi oyo parce que nga mosusu zwa sala mombongo zwa sala boye mais comédien na keko bokolela ngo mobali ya mwana muke tala niveau mais Belvi kandi o batakisaka ki ye kaka yende enfant chéri yende la préférée soka komi bongo eza pona boye mais mayele na ye nango et puis nini lelo ezali lokwa mateya nazopesa bino le misusu mama olive mokomiso akolemisa motema mpo na moi de la femme toyebi ke mama olive andaki kobengisa abengisi te po asentir bino boza bata matalana bozobokola mibali ya mibali bazokende kokotaki mario bapesi ye mbongo aluka nzela na mwasi na ndako akomi komela bamasango ya babido ya ba 1000 francs oyo surtout mwana mobali oyo alibandiwa akenda lubumbashi awa après dota mwana bato lelo aboti 5 bana mbongo ya lubumbashi awa nakobalela mbongo na place ekenda eyebana te lelo omoni ngai lelo nakozala igef ya mama Olive Lembe Kabila bambongo nyonso apesa bacomédien il faut tolandela posala nango nini soki osala nango eloko te mufunge mukamate mukwata ale mulonda lubilo na prison Sali na bandeko nyonso bozolanda biso de partout na monde entier. Yangai wabino papa kuluto famille Libota, Jerry Kobetox. Oh yaka chaque fois na analyse ko sala to promotion ya Mama Belvi Kandi Poutine de l'écriture. Merci beaucoup na bino tout bozolanda biso na Actu Final Télévision na ibisa bino bokoto. Shalom 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 parce que ya biso eza ya Nzambe. Merci beaucoup na bino tout abonné ya Actu Final Télévision. Merci beaucoup na A12 pour la prise de vie et puis na montage. Merci beaucoup na M. Batubotu na ngate M nini. Na boaki kaka M. Donc merci beaucoup na yo. Merci beaucoup na famille Libota de partout bozali. La maman chérie ya mwasi na peso bambote belé. Maman Fifi Makuta depuis États-Unis, bambote na yo famille Libota Arabie Saoudite, namoni Jiji Katema depuis Arabie Saoudite, famille Libota, alinga ba film Belvi pe famille Libota. Na Kenya Égypte namoni Maman Esther, famille Libota toujours yekutu akraka alova Maman Belvi Kandi Poutine de l'écriture. Maman Mamicho na Monaco, yeto zalaka na ye na benga ke double brassard yetozala na ye kotoyo na kotoyo. Merci beaucoup nabino tout bola na biso. Merci beaucoup na Maman José on a dit ko pesa mbote belé Maman José partagez pena ba émission ya papa kulutu ekosala bien, partagez ba émission ekosala bien penza. Merci beaucoup na famille Libota ya Brazzaville. Famille Bota Brazzaville, en tout cas, nazoya lisusu. Malgré nazoki ba tante pena ya kosa na bino émission, malgré nazoki tante pena ya kokuta na bino, en tout cas famille Bota eza pena munene na Brazzaville parce que na mona ki yango tango na utaki Brazzaville awa. Maman José Lusadusu, bambote na ebele famille Bota.
na bosanité mamita Dina depuis Belgique bamote na yo. Voilà. Mot d'ordre on a zopé à chaque fois. Soki olingaka pena belle vie, soki olobaka pena ke ngai na lingaka belle vie pour na intérêt moko boyete sala promotion ya belle vie kandi sala promotion ya ba film. Film na biso de discrédit plutôt discrédit lelo lobi to monaki 12e épisode. 12e épisode ya film na biso discrédit oyo bolimbisanga muke bandeko mulunge chaleur eza makasi na Kinshasa. Discrédit 12e épisode ekotaki lobby bomonaki yango oyo bosepeli nango pe botali yango. Donc ngana yebisaka bino à chaque fois belle vie kandi aya na internet te pona koluka a problème te pona kokangisa lingomba ya batu bafingela ke batu te pendant 2 ans pendant 3 ans belle vie kandi ayande kosala entreprise oyo ezali to label oyo ezali Bellard Production ndenge tolobaka chaque fois ngai nalobaka belle vie azali na TV5 azali na France 24. Soko tuninga papa kulutu France 24 nini TV5 nini France 24 ezali Belle Vie TV TV5 ezali Kandi Star TV. Donc Belle Vie Kandi asalaka musala na ye parce que azali na 2 chaînes télévision na ye oyo ezosalela musala oyo ezokotela mbongo oyo ezolukele ba aye koluka ba problème te. Donc film na bino discrédit je crois bien bolandango to bozo botali yango na bokebi nyonso. Belle Vie azaka muto oyo te atio na filme azowela ba tableau na yo. Pour le beau papa kuluto tuti bordi wana eza bordi te adus wana eza bordi. Ba scénariste mususu atiel muninga na filme. Tia muninga à l'aise. O tia mal à l'aise te. Tikela muninga sakana na l'air de jeu. Bon mona ka Belle Vie kandi atiaka Irsil Pechanga na filme. Bon mona bino moko. Bon mona Belle Vie atia Dina na filme. Bon mona. Lem sukutu yemo ko yaka lem suka na épisode comment on appelle na film mobimeza na 10 épisodes ya yeka kana même sur na 3 tableaux to 4 tableaux. On a kolakisa ke il faut ko tikela ka baninga espace. Siko na yaka ko kamwa bandeko ba yaka koloba ke Belle Vie nde muta matalana Belle Vie ndaza muta ya bolingo te Belle Vie asala nini akabela bino ba reine ye obondima ke azali mutu malamu to akata poswa mutu na ye apesa bino obondima ke azali mutu malamu. Donc film na biso discrédit je crois bien botala kilobi sombele suka bisanga bolobo suka bimbele bo moni niveau ya film ndenge kei biso etant que bato basala maîtrise à métier 12e épisode ezali je crois bien bino mo botali bomoni ke 12e épisode ezali eza partie oyo ekomi kosenga tension ekita parce que film ezaka na 3 parties nayebisaki bino mpo napesaka cours awa bandeko mpe balingi basalaka théâtre bandeko to bozala mposa kosala théâtre il faut makambo na nga mingi bokomaka na papier. Film ezaka na 3 parties tozali na partie exposition apogée na dénuement oyo tobengi conclusion. Alors scénariste nyonso fo yeba théorie ya cinéma to ya théâtre. Donc cela veut dire partie oyo ya film oyo bomoni tozomona tableau dingizwayo mama Belle Vie na elamba ya motane et puis na sœur na biso oyo comment ekokimanga ndenge ni azala groupe Simba azaki na groupe Simba plutôt. Donc 12e épisode à suivre. 12e épisode à suivre lelo na 15h. Lelo na 15h parce que Belle Vie kandi atiaka 16h tolobi la ndenge mabe te bato bayaki kotriche yango mais lelo je crois bien film oyo 12e épisode ezalaki lobi lelo 13e épisode nayebi te soki ekozala fe ndeko na nga soki ekozala fe yaka tala omona ekosuka ndenge nini film ekosuka ndenge nini tika kokende kotala makambo ya bozoba oyo ekopeswa ata leson te tika kokende kotala bafilme oyo ekopeswa leson te ekoaportelo eloko te yaka kotala bafilme ya Belle Vie ozwa leson ete ya yo
ndenge nini okovanda na société ndenge nini okoki kozala na mosala société cela veut dire na bato ndenge nini okozala na mosala ndenge nini okozala na l'école ndenge nini okozala na université mama Bellevue akopesa yo conseil wana ndenge nini okoki kosala ozwa mbongo ozala mbongo $10 ebaluka etourne ekoma le misu $100 $200 mpe ekoma bamillion okoretrouve yango na bafilme ya Bellevue yango omoni bandeko na biso ya ngambu wana bakokaki te bagangi balobi Bellevue akangi akomi kosomba bato na bafilme na ye Bellevue ndenge aza wana abebisi sinema Bellevue boye na boye nyonso to wana mpo na nini mpo basentir mosala ya mwana mwasi oyo parce que ngai nalobaki deja nasi nakoti na université ya Kara akotaki na université ya Kara akotikala koloba te bokomona mpe na bavideo azosala matalana te azolakisa bakwisi te yango natunaka bino chaque fois est ce que bosi bomona mipende ya Bellevue ndenge paster Soni Kafuta atunaka bomona mipende ya Marie Misamu mwasi wazali lokwa Bellevue alakisa mipende na ye naboyi te kolakisa mipende eza mabe te me Bellevue aboya kolakisa mipende mpo kotala makolo mosusu botuni obi nzambe oyo makolo ya mutu oyo mpena mutu nzambe akela na makolo ya modele oyo me mutu yango mpe ayebike makolo eza mabe alingi kolakisa yango pambapamba me Bellevue kandi azali mwasi oyo lelo namonaka mokitani ya Marie Misamu mokitani ya mama Bomengo mokitani ya basi banenga mpeta anwari te yo mutu ozotanga na televizio obi yo mpe kitialelo no eleki bongo sikoyo nasala kitialelo te ndenge nini sele okuta ozosala kitialelo na ndeko ne fere eboka ngai donc cela veut dire Bellevue kandi osalela bino mosala bolanda bato oyo te nayoki likambo moko bauti osufle ngao o Bellevue azali semi diaspora cela veut dire ntango bozoba mutu akenda États-Unis soki 2 fois mutu akeye Europe yango oyo ntango bobengi ye semi diaspora ebongo bato baa na Afrique du Sud tobenga bango banani bakongolo baa na Afrique du Sud to kongolo artiste abimi aki ata Brazza tokobenge nani tokobenge local artiste to tokobenge nani botika balangage de la rue na bino wana à chaque fois boyaka kaka mpona kotuka biso ponga na sina lobaki naza jouer ya Bellevue naza jalelo naza mukala naza teke communicateur attaché de presse je suis papa Kulutu de famille Libota c'est fini parce que nanga yango wana papa Kulutu est-ce que papa Kulutu na famille awela poste papa Kulutu avandika bolobi o ngalelo na mona lendi poste ki papa Kulutu obochanga poste mo boy et puis papa Kulutu eza ya famille naza na kati ya famille donc mama Bellevue soki yo kolobaki azali semi diaspora toboyi te omoni a chaque fois boyaka bayaka koloba makambo wana dernièrement bauti olobaki kasi te ye amonaka ye mama Olive Lembe Kabila kasi ntango bolobi amonaka ye mama Olive Lembe Kabila mama Olive Lembe Kabila lelo aza monde azali mwasi oyo lelo atalisi mpe bacomédienne mosusu atalisi mpe mari bamisusu balakisaki bango bapesi yo mbongo tala obinga mokono alinga nabeta lisolo ya mama Olive Lembe Kabila ngambo bomemisa ye mama Olive apesa mbongo na bacomédienne mosusu zwa sala mbongo zwa sala boye mais comédienne ake kobokolela yango mobali ya mwana moke tala niveau mais Bellevue kandi oyo batakisaka ye kaka ye nde enfant chéri ye nde la préférée soki akomi bongo eza mpona boye mais mayele na ye et puis Bellevue asalelaka tokopie ya malamu tobwaka ya mabe akopiaka ya malamu ezali pa mama Olive Lembe Kabila sikoyo toloba na nzoki na mwa lisolo mwa moke na kinga kati moto amayele abima te aka Bellevue oyo abima lelo aza na baentreprise ne mibale bachaîne aza na restaurant na ye mais yo omona ya mobo ya mokolo cabine téléphonique apamba wana ngo te boye koloba Bellevue aza eloko te mbongo na nyonso to azwi boye bapesaka bino na ye ti tomonaka sere na biso Gabi pa yaka alobi awa kuna na ekinga kati bapesaka mutu teke o mutu monta oyo mutu bapesaka biso sotu ndenge moko siko bozwa ndenge moko bosala nango nini basere na ngai bosala nango nini
lelo ezali lokola mateya nazopesa bino le mosusu mama Olive mokomosu akolemisa motema mpo na moi de la femme toyebi ke mama Olive andaki kobengisa abengisi te mpo asentir bino boza bato ya matalana bozobokola mibali ya mibali bazokende kokotaki mario bapesi ye mbongo aluka nzela na mwasi na ndako akomi komela bamasango oyo ya babido ya ba1000 francs oyo surtout mwana mobali oyo alibandi wana akenda Lubumbashi awa après dota mwana bato lelo aboti 5 bana mbongo ya Lubumbashi nakobayela yango mwana na te mbongo na place ekenda eyebana te lelo omoni ngai lelo nakozala IGF ya mama Olive Lembe Kabila bambongo nyonso apesa bacomédien il faut tolandela yango posala nango nini soko osala nango eloko te mufunge mukamate mukwata ale mulonda lubilo na prison boza bato mabe bapesa bino mbongo boluka nango nzela boluka nango ndenge Bellevue apesa ya mukolo azaka na kapela o apesa $1000 sala bagaga tika kofinga bato na TV nga komanda koloba 500 et puis na tournage yango apesa nga $10 ya frais de régie tela niveau mutema mabe mais lelo bayaka kotaxe Bellevue mutema mabe yo bapesi yo $1000 osalela bagaga mais ndeko na yo papa na abimisa na internet ozi opesi ye $10 la kama mabe pochi na ye kauka na banda loba 500 mais moko yaka na émission moni bokosaka na bino kutu apesa nga $1000 lelo na yo kofongola bino boye bandeko no surtout bo espoir na bino déjà bomoni ki espoir na biso esili Bellevue aleki bino te boza basi bozonga basi cela veut dire nini mwasi asalelaka mobali dépense te toboyi te mwasi akokabela mobali ni nga mpe ndenge naza molongani na nga bi te papa zwa mwa eloko oyo asombelanga mwa chemise mwa nini mais soki mwasi akomi kozwa mobali en charge opasoli bible siko bino eloko esalaki bambongo nyonso bapesa bino na kinga kati bose retrouva te mpo na nini boza na baswaf bolingi mibala bana mike mibala yango mpe oyo alongoli yo mampuya na ntongo na 12 mutu mosusu alongoli yo mampuya na kolala mutu mosusu alongoli yo mampuya mbongo ekosila te ndenge nini koseka te ya 12 mbongo ekosila te ndenge nini donc bandeko na nga boteya secret ya Bellevue eza nini soki aza na $10 azoreve ekoma $100,000 ekokoma $100,000 ndeni akotia yango na commerce bino mpona bino YouTube ezaka ezila esika oyo akoya kofingana Bellevue makolo poussière Bellevue kutu alongo wana aza eloko te naleki na te neti mwana obolokoko lelo azangi poto ti kote ya musicien tokomozelaka ser na biso Beckham alukele visa bolokoko aya na te va ya kolobaki aleki Bellevue na te tala niveau parfait ya malongana na aza nango te bongo kaka te siko biloko ya bongo omona mutu abengi bolokoko na pokwa nango ya en tout cas mama nalandaki olobeli ye bien okie nango mpena bien donc natindeli yo $100 yo moko nanu awa nanu somesili te soki mobali atie zolo alali kuna akokufa na étouffement nozoya kolobaki oleki Bellevue na te ya oyo eza mwa lokola mwa décryptage moko boye kosalela makambo bosakisaki na komo rappeler bino donc Bellevue azali mutu oyo même na bandeko bozali pa ndeko na biso Beckham même na biso bato tozali pa ya Bellevue faut topesa Bellevue respect awa naye kolukela Bellevue makambo te naye korapele kaka na makambo oyo elekaka na internet parce que internet awa ezali mutu yaka kosela moninga makambo po otalama tovandi na okimia tovandi kimia okomona kaka ya mobo ya mokolo abimi aya luki ba problème toza na bino na tie 4 jours 5 jours toza na bino na lali na loti na ndoto ya mosu ya mokolo na ngambo wana bimi aya koloba busoba ndenge ya liboso bimaki aloba ye buso donc totika biloko wana yo ndeko na lotaki yo nzamba visiter yo koloba makambo wana TV te tosala mosala tala lelo oyo baninga bazobeta ba 10 millions ba 13 millions na ba chaîne bango YouTube mais lelo totie mafinga liboso na ute koloba démission YouTube tolongola mafinga nga na na TV te mpona finga ser na biso Beckham jamais en finga te asa ekelama bato ya nzambe soki nazofinga te kwa nazofinga nzambe mais bino bozala kaka toujours makolo ya Bellevue elembi miniature miso ya Bellevue elembi miniature makambo nyonso Bellevue asalaka elembi miniature or ke miniature nyonso ekotikala
kolo yo soko zala toujours kokumisa botika bongo bato na solo ka bozonga bato to sala musala to va na pe kimia bo pasteur de la foi ko fuka maka si lelo na lelaka ekende pertité bolukelo nyanzambe botika kobenga Belvi oh ça semi diaspora bon siko international diaspora ngolo bani bachango na notice Macron tapesa yango to babengo international diaspora to babengo diaspora eza Macron to eza Joe Biden to eza Poutine eza na sens te bandeko na ngai to bongola mitema yesu etikali moke aya donc merci beaucoup tokoloba boye bozonga na filme na biso discrédit lelo ezokota 13e épisode na yebi te nazoyebisa bino bandeko bozolanda nga na yebi te soki dernier épisode ekozala lelo biso la bino totala kaka nayebisi bino lelo ezali putulu ekomata makala makotikala nayebisi bino dernier épisode eza somo donc 15 heures et quelques bolanda zala dana téléphone na maboko zala dana nayebi ke na poto wifi ezali fongola ba télévision fongola ba iPad fongola ba ordinateur landa 13e épisode ya film na bino discrédit et sans oublier je crois bien dans quelques instants nani mama zoboa ke la biso nini ya film ya sika je crois bien tokoyeba yango film ya sika ekozala film nini famille bota focus film tika kokokende kotala mafinga tala film votre papa Kulutu et là film ya Belvi soko otala ngo nazoyebisa yo eko apprendre makambo ebele ya vie eko apprendre makambo ebele ya vie tika kotala ba film ozomona ka film ezala nga film on dirait ya nani kota ma kota te tala film ko peso leso merci beaucoup na bino tout bolanda kinga na Actu Final Télévision réalisation zaki bongo ya A12 wa Simba qui prise de vie et puis montage merci beaucoup na mamita Dina famille Bota Europe famille Bota 100% TikTok famille Bota en tout cas félicitations na bino musala ezo kende bozo sala pena promotion soko linga ma Belvi na bolinga solo sala promotion oza fanatique leti ngai te nga za fanatique ya micro yo za fanatique ya micro te kende na TikTok kata filme tia na TikTok tia na page tia na ba story na yo tolakisaki na mokili biso tosalaka be mosala tolandaka be bafilme ya mama Belvi la mama chérie à moi si bamote na ebele merci beaucoup na bino tout bolanda biso na Actu Final botikala toujours branché et connecté la chaîne oyo soki nzamba azongi te je crois bien après soit dernier épisode koleka lelo soki pesa dernier épisode te za suivre na koyela bino sous numéro mususu pour de peut-être la bino masolo ya Belvi A12 combien nga masolo ya Belvi s'il vous plaît masolo ya Belvi émission masolo ya Belvi donc c'est ça allez okutani